Gouvernement congolais naza siko si place na Lopanjo na centre ya Lopanjo nalingi nalakisa bino age ya bato oyo bazovote na kati ya centre ya Lopanjo. Tozali na bana ya 10 awa, tozali na bana ya 11 awa, bozomona bango bien. Bana ya 10 na bana ya 11 toza na bango awa. Je ne sais pas pourquoi bazo se présenter et puis basimbi ba fiche na ba makaro basimbi ba biloko ebele o ya kovoter de baza na accès ya kovoter. Ils sont là à présent. Ben alingi na expliquer na yebite en maintenant. Je fais une action, OK? Mettre tout le monde dans la gestion, les affaiblir, puis organiser ces élections où la tricherie était en train de se préparer parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI et la Cour fonctionnelle. J'ai dénoncé cela. Je lui ai dit que ceci ne cadre pas avec notre vision. J'aimerais bien, parce que j'étais même chambre de la conservation du pouvoir par l'UDPS jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est moi qui le disais. Mais je ne le dis pas par des mécanismes frauduleux. Il n'y a qu'un seul mécanisme pour conserver le pouvoir, c'est rencontrer les besoins du peuple. Accomplir la partie de son contrat. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis actuellement chef du parti. Tout ce que moi je vous demande, donnez-moi le bilan aux prochaines élections, je vous donne le bilan. Mais s'il n'y a pas de bilan, il ne faut rien espérer. Je ne ferai pas de la magie. Je le lui ai dit. C'était en privé. Malheureusement, je ne pouvais pas sortir, convoquer la presse pour dire voilà, je viens de... Gouvernement congolais naza siko si place na Lopanjo na centre ya Lopanjo nalingi nalakisa bino age ya bato oyo bazovote na kati ya centre ya Lopanjo. Tozali na bana ya 10 awa, tozali na bana ya 11 awa, bozomona bango bien. Bana ya 10 na bana ya 11 toza na bango awa. Je ne sais pas pourquoi bazo se présenter et puis basimbi ba fiche na ba makaro basimbi ba biloko ebele o ya kovoter de baza na accès ya kovoter. Ils sont là à présent. Ben alingi na expliquer na yebite en maintenant. Je fais une action, OK? Mettre tout le monde dans la gestion, les affaiblir, puis organiser des élections où la tricherie était en train de se préparer parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI et la Cour fonctionnelle. J'ai dénoncé cela. Je lui ai dit que ceci ne cadre pas avec notre vision. Nous saluons notre héros national. J'aimerais bien, parce que j'étais même chambre de la conservation par l'UDPS jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est moi qui le disais. Mais je ne le dis pas par des mécanismes frauduleux. Il n'y a qu'un seul mécanisme pour conserver le pouvoir, c'est rencontrer les besoins du peuple. Accomplir la partie de son contrat. Je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis actuellement chef du parti. Tout ce que moi je vous demande, donnez-moi le bilan aux prochaines élections, je vous donne le bilan. Mais s'il n'y a pas de bilan, il ne faut rien espérer. Je ne ferai pas de la magie. Je lui ai dit. C'était en privé. Malheureusement, je ne pouvais pas sortir, convoquer la presse pour dire voilà, je viens de vivre. Bonjour papa. Nous sommes les cas. On a toujours appris le bureau
Bleu. Kuna musika tuuta tukelelaki musika malo yongele ngapi kosa nyonso esalami etikali bapli etikali kokosi bapisi ezalaki te yango tozosala tokomaki na butu awa bongo machine ezosalama no policier tonya dango otabimisa biloko olingo boya omoni ndenge ozozanga mosala likolo ya kozanga olinga koyebisa bango tokenda kende kotika biloko machine yango yaka nango bisa machine yango bimisa machine totafimi bisa machine bomoni awa toza na quartier ni Demba Fungi awa tokangi déjà 3 machines awa il fallait iboke na ngwabi bon awa ozosala nini na Demba Fungi siège ya seni eza mosika te awa mais siège butu wapi biso toza pembeni awa mpona kokoma awa boza moto yango policier ye meme na une obokoma na seni kuna ezozanga eloko nini comprendre 3 machines awa trois machines awa tokumaki na butu makasi oza na Demba Fungi boza na policier directeur oyo tozala na ye azali awa nde tokumaki na ye epa directeur oyo toya policier ya provinciale de la nouvelle société civile congolaise et l'Équateur. Présentation des rapports d'observation et de monitorage du déroulement du processus de vote dans la ville de Mbandaka. La coordination provinciale de la nouvelle société civile congolaise tient ce jour pour présenter son rapport de déroulement du processus de vote au public après avoir monitoré et observé les 10 processus. Il a été constaté ce qui suit: le remplacement et changement des dispositifs électroniques de vote privés dans des bureaux de vote en temps voulu par les agents de la CENI, voire même par d'autres personnes non habilitées, les cas du dispositif transportés par les coordonnateurs des cellules de communication du gouverneur de province dans le centre situé à l'EDAP, malgré l'opposition des électeurs qui n'ont pas voulu que cela se passe. La présence dans des centres de vote du gouverneur de province avec son escorte est causée des crépissements des balles réelles et la fermeture du grand centre de vote situé à l'école Bokombodji, dont tous les dispositifs électroniques de vote ont été saccagés par les électeurs, en colère par la présence physique de l'autorité provinciale. La présence des services du gouverneur de province dans plusieurs centres de vote, à savoir le centre de Bakusu, de Kofunkema, Bamanya, Bongonzo, pour ne citer que cela. Et même le coordonnateur adjoint du cellule de communication de l'autorité provinciale a été tabassé à mort au centre de l'État Bolombo. Que la Cour d'appel, face à cette situation, puisse procéder aux sanctions sévères contre les auteurs des dérapages des actions dans la ville de Mbandaka pour que la situation ne se répète plus prochainement, car la province mérite mieux. Merci. Papa, awa izani. Bon, merci papa. Awa tozali na veni Bakata, précisément na école complexe scolaire Kibabu, quartier 3, na Masina.
Bon, l'élection, tout ça là qui lobby, les 23, les 20, pour la première fois qui est mercredi, tout là, Liwana, va clôturer l'élection, va faire ce que va résultat, va prélever, va toucher. Mais la minute où tout le monde, la machine, vous soyez beaucoup là, que non, l'élection, ils vont continuer. Ils sont témoins. La PV déjà va PV à Liboso. La PV va toucher. Nous avons des résultats. Mais la minute où tout le monde, la machine est va lever l'élection, ils vont continuer. Mais pas l'union, c'est celle qui n'a pas de babimi si biso. Il y a des témoins, il y a des élections, il y a des babimi si biso. Et si il y a des gens enseignés, na la police nous baza kuna. Oh la chose la kuna toye bité. Machine depuis 14 heures. Donc deuxième élection. Après il va deuxième PV to ba usani. Donc voilà toye bité papa. Donc on toujours que non papa ni kamodo ba kala ni kamodo. Merci. Ce n'est pas un son. On nous a signalé qu'il y a eu une machine arrivée là-bas, on a trouvé des séloirs. Les gens ont fait des voter. On a eu là deux machines. Deux au total. Trois, non, c'est trois. Au total, c'est 8 machines. Donc nous avons ici la preuve de la corruption électorale en faveur de M. Bonda. Et sa femme. Et sa femme. Ah oui, allez-y. Il j'ai foucaté la biso. Et pas docteur. Ndekombote. Okay wapi boy na machine? Wele ku wepe. Mukondo ope machine. Obilete ba fiche. Obilete. Obanyo kama boye ba vota ngo yango. Boga vota juni ndi marché. To yebite. Lelo juni lendi. Kokende ka kokende. Lelo juni. Lelo mercredi. Oh, lelo jeudi. Il faut combien de jours tu me connais? 2 jours. 2 jours Nanzela. 2 jours Nanzela. Donc on va voter lundi. Voter ça lundi. Eh, lundi. Samedi. Mawa. Wabanda. Banda sena jantotela na mama pena matati na koti na kisangani akasai pena katanga le kangambo ya pasa yati angola otamagabo bandimi pakombato ngengo yoto kobola à refaire. Les élections là sont à refaire. L'Assemblée nationale à refaire. Le Sénat à refaire. La Constitution à refaire. Vous faites comme si nous n'existions pas dans ce pays. La population ne compte plus. Vous prenez les décisions sans nous demander l'avis. Et vous pensez qu'on va vous soutenir comme ça? Jamais. On n'est plus avec vous. J'ai dit c'est à refaire. Tout ce qui est à refaire. Otumoli peuple congolais, oluki papa Nzambe. Otumoli peuple africain, oluki kolo Nzambe. Bino ba politicien fo boyoka pasi na biso. Otumole Nzambe. Afrique balila, Angola balila, Brazzaville balila, Ina Gabo baluba, Nigeria makambo, Liberia makambo, Ndosala nino, Mokili pasi. Nalingi nalobaka sina ikobanga minyo. Nalingi nalobaka sina ikobanga prison nawa mingi na mboka Kongo.
kati naikobanga biyobo nalingi naloba kasi naikobanga prison famille pauvre Élections en RDC. Des élections parmi les moins organisées au monde. C'est ce que déclare France 24. Je suis déçu de vous annoncer à travers ce point de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en orchestrant une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Papa nazali moimboka. Nazali moimboka na mbandaka mpe eze kopesa biso mawa. Toyebi te tina ya gouvernement soki batiaka ba élection. Ndeko soko tami liboso na moninga ya biema. Butu mobimba na bongonjo na site ya bongonjo. Police beti masasi loka motema elingi kosala épanouissement ko panja ba témoin na kata bureau de vote. Toyebi tina te. Bon toyebi te élection ezalaka. Droit ya citoyen congolais to élection ezalaka ya kosalaka bamaguye ya koyiba kokende kobomaka bato to ndenge toyebi te yango tongi totuna na gouvernement soki ezala élection ezalaka droit ya moto asengeli akende kovote ndenge ajoka carte de lecteur mais esengeli batikaka biso tovotaka libre ekoma polisi osala mwa moke polisi mataki mon frère na élection ya lobe eleki mabe na Équateur masasi abeti na Équateur lokola ngulu toyebi te lokola mbula toyebi te tina na yango nini soki mokonzi ozali koluka pouvoir yo luka pouvoir nde ya bato po yo eza mokonzi ya bato eza ya nyama te mais lelo bakonzi bakoma aluka pouvoir ifatisa milimo ya bato bato ekokangaka me bamashini ya mashine a vote nde tovandi bo toyoki ote boleka excellence po bo bayibi mashine a vote asi avotaki 7000 voix. Bon, ndeko toyebi te soki tokoluka pouvoir tozwa pouvoir simple librement mais pouvoir ekomi ya bamaguyi koboma koyiba bavoix baninga mosusu bazala interview ya kosala campagne te bazala interview ya kovote te bazala interview ya kolanda bavoix te batémoin nyonso lokwa na bongonjo awa ndenge masasi ebetaki batémoin tu ya Moïse Katumbi tu babenganaki bango tu babimaki libanda donc c'est bureau mobimba ya bongonjo da ofeli yo zali muibi ovandaka nde bongonjo papa ngai nazali movali bongonjo kasi nalingaka Moïse Katumbi pa totala ba image na ye na niveau ya Katanga ndenge sitoyaki na posa ki ya pouvoir maguye eleki na mboka toyebi te soki mpe bakotola biso solution bajola biso solution likambo merci ndeko papa Motuni Sango. Merci beaucoup papa. Maman Mbote. Merci papa. Mais namoni yo awa oza ko se lamenter ba élection de kinini. En tout cas papa nde nazoba na minute nga naza témoin nazalaki na kati ya ba bureau de vote. Tozokota kaka biso ba témoin babito banda biso bato liboso ko voter. Tozokende bo de ba votaki 7000 voix. Biso nde bato liboso ko voter. Bo siko ba 7000 voix ngwana euti wapi? Oh bobo déjà ba voter oh ceux qui ba mususu ba voter bango ba 7000 voix wana mais biso batali boso nde to votaka biso ba témoin to kuti déjà ba voter et puis biso na kati ya salle ko ba ngi biso to vanda na kati te ceux qui to koti ka muke ba bengani no biso bobi mabokende bo biso tozobima tozokende au moins kala te ba fungoli machine makambo bazosala kwa na kati biso tozoyeba te na sima to mona kaka bwe masasi babandi kobeta masasi kaka pamba po ba intimider biso to kima to meki ko kima tozonga na kati ya basali balingi lisusu te muta kokota lisusu te bakangi ba porte tina babeteli masasi toyebi te babengani batu nyonso na kati o élection ekoki tozoma o bavoix ekoki bavoix ngo ekoki batu kombe o bavotaki o ekoki si bavoix wana nde na yango wana boye ba image ezali batu bazalaki tokotinda ba image ya ba événement nyonso o esalemaki en tout cas ba menacer biso makasi kaka pamba eloko moko ya grave ezalaki ka to voter to bima me ba eko menacer pona ba moyibi na bango o basalaki na kati pona ba machine. Papa Mbote. Mbote. Boni yo na ba élection ya kini nini? Oh ba élection kana za mutu ensemble, ba élection na za kini ba kusu. Il est qui malamu te. Il y a eu des fraudes, makambo ebele to moni pena to so za misu bakasi te to za ki ba superviser mais to moni mambo ebele. O to moni malgré to kini ba centre différent. Les ba beti wa masasi li ba tuba li en tout cas moi ba fraude to moni on a miso pena na miso na niveau ya ba kusu. Malgré to ye ko te mamwa muke to s'imposaki nde sali ke ba ya kubanga mwa muke. Mais ba machine sur les on dirait kota on dirait ba bibi ça que mapé makasi élection malamu te na ba kusuana ba bibi ki machine mosusu akota ki machine mosusu ba bisi yango libanda yana nini akosa ki machine mosusu na ba kusumeta to ko te ba machine wana ba ngaba bibi ba machine akoti si juste to
tosepozaki machine wana ezalaki si place botolaki yango wana en tout cas bato bayaki biloko luka moye batumba ti sai eleki malamu tosita province aso ya équateur tomoni malonga mpenza te en tout cas baadversaire bayibi makambo basali bafode ebele ebele fo kokela makambo na